koinda. Botuninga te, bana poto, site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Boss abonné, ebele. Mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV. Oh Kilongo TV, oh Kilongo TV, zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati. Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa akaba viko le kabatunyaso. Kilongo TV. Bisous, bye. Voilà. Nabiso Christian, ça seulement à 7 minutes. Voilà. On a compris la biso. Voilà. Voilà, on a vu à travers le monde. Toi, on a essayé de semno, bandeko ba ike awa. Tellement bandeko bazé belé na ba kiti esili, bisika au vendre des ali sous-souté, bisika basana nzambe, ba invité bazé belé na ko sepela na solza bandeko ndambu baza awa. Tozana papa na biso, le pasteur Louye. Bonjour papa. Ah, bonjour. Bom dia. Boa tarde, muito boa tarde. Obrigado. Ok. Oh, 6e édition à cause de la foi. Au Angola, oye, au participer à la campagne. Oh, d'abord, et salut on dengeni. Gloire au Seigneur. Ndenge na uti koloba na prière na ngai ya ouverture na kati ya ba projet ya mutu. Mabongisi ezalaka ebele me oyo akokisa yango eza nzambe kokutana na biso boye eza esengo mingi ya komona combien nzambe asali biso grâce asali biso faveur ya kopia biso journée ya lelo mpe ya kokokisa milulu oyo ndenge tokaniselaki yango. Voilà, naza vraiment rempli de joie komona ete tozwi grâce tozwi faveur na miso ya nzambe ya kozwa milulu ya lelo l'après-midi oyo. Okolo banini pa ya mosana nzambe pasteur de la foi oyo aza hôte ya milulu ya lelo. Gloire au Seigneur. Butu moi ayebi slogan na ngai ayebi mot d'ordre na ngai oyo napesaka ye ntango nyonso ete tomikitisa tokita toujours tokita malgré nyonso oyo nzambe akoki kosalela biso mais to continue na komikitisa. Bible alobi ete bato bakitaka nzambe atombolaka bango mais bato bamimatisaka nzambe akitisaka bango. Que l'honneur et la gloire ezonge epai na ye le consommateur de notre foi akita mpo nzambe amema ye susu likolo. Obrigado. Obrigado. Voilà, il est venu de l'Angola, pasteur Alouyé. Après lui, je vois notre papa à côté. Bonjour papa. Bonjour. Ah bonjour fils. On est pour la campagne on a 6e édition et à cause de la foi. Tout d'abord, le nzamba komisi biso na mokolo lelo. Personnellement, naza très reconnaissant na papa na biso révérend Dokuta. Miguel Yesu aza na Italie. Mais naza très reconnaissant na ye moko pasteur de la foi pour la confiance. Na puissance ya papa ngana yaka na tiraka ye maboko na imposaka maboko avant prêcher. Naza très reconnaissant. Alors tozo bondela nzambe, nzamba pambulaka ye a continuer inspirer ye na vision élargie oyo. Tozo mona place yango etondi ebele ya batu. Nzamba pambulaka ye. O nyonso ba ko telemela ye. Ba ko sala ba reno mabe pona ye. Ezala nuit essence fe nzambo abianga ye. Na nzela théâtre le bon samaritain a ko intervenir pona ye butu moyo. Ye na libota na ye. Merci beaucoup papa. Eh bien lui c'est le révérend Ndombe, notre papa. Papa n'a besoin à la communauté des assemblées de Dieu. Bandeko bazé belé awa. Toko solisa moko moko bokomo na bango. Ndenge zalaka à chaque fois na campagne na biso et à cause de la foi. Toza awa na mama Alinga. Mbote mama. Mbote papa.
Comment on est arrivé na comme moni bato ebele ba ko bonde la koluka elonyankolo na campagne à cause de la foi oyo moko ya bino ya artiste comédien a organisé et ça liondeni. Wana ngana sana sengo parce que mwana landi nzela ya Nzambe. Mwana lokola landi nzela ya Nzambe pona ngana sana sengo elongeza likolo ya mwana moni biso so ba artiste toyeba ke Nzambe azali ata toyosa mosala Nzambe azaka Nzambe mais organisation mwana pona ngana sana sengo ya mwana monaki nakotika na ndako ndeni lokola mwana lobai na mama yaka na ye po aza mwana nga ana respect. Donc nayebi nde na okolobela te ka Nzambe ndapambolelo nayebi aolanda yo okoyebisa ye nini azaka na lokolo wana azaka na caractère wana nezaleli wana ya respect ya boboto ne akomikitsa parce que so motamiki andimi ete nani so motandimi de la foi te nani parce que mwana oyo abandi musala Nzambe malembe ti Nzambe papamboli fo biso so artiste aussi. Merci beaucoup. Eh bien, on est là avec le président J.P. Massamba, Fondation Tokanisa. Bonjour président, bonne fête. Oh, merci beaucoup, merci Rabi, bonne fête na yo Pelosus. Yo ozaga organisateur, na tout na wokutu mituna te. Mais ça lui on donne une impression na yo par rapport à la journée à l'élo à cause de la fois 6e édition. Je crois à cause de la fois 6e édition, Tokanisa 6e édition. C'est-à-dire Nzamba zo pambola biso molo. To bandaki na fikine, le lotoé, le lot s'intéresse, le but au stade. Donc au fur et à mesure, Mouké, Nzamba zo pambola biso to mata avec Tokanisa avec pasteur de la foi. Et c'est un rapport et tout le qui a battu mingi ba bongo na motema, oh c'est important, ba bongo na motema. To ko 1 million de personnes, mais ko bongo na motema ndeza capitale. Ya ba na komisi Nzamba ya pambola ko ndeko nanga au monanga de la foi, pese makasi. C'est comment un artiste comédien, en même temps homme de Dieu qui organise de telles manifestations, de tels événements. C'est pas facile, mais ça va artiste Seigneur so. Nzamba sala biso ngolu, tozo moko na kat na biso mosana Nzamba ya solo. Le artiste faut pas la fier au bazali parce que Nzamba sala biso likabo, après si biso ange, 4 né c'est pasteur de la foi. Mingi ba bonara mo été mais le grâce na ye. Parti c'est pas comme que pas mon grâce à Mayette. Nzamba pambola Nzamba soza na ye, après ça longue vie, après ça makasi to za la pour na soutenir ye. So mabone ngoko ya biso tombola toujours mabone pas que na liboso à cause de la foi. Merci beaucoup. Tozana maman la biso, maman présidente, il y a ba femme de la foi, boni maman. Bien Parabi. Et c'est ngozan ndenge ni bon journal lelo. Lelo journal lelo c'est ngozan makasi. Et c'est ngolanga ezana nous. Bon, tozobetaka chiffre 7. Les 7. Batunyo so bazo à cause de la foi lelo. Donc tozobetaka chiffre 7, bazo zo repos. Pour chiffre 7 eza chiffre à repos. Batunyo so barié lelo. Nzamba zo pesa bango repos na mabala, na misala, na santé, nde bazo zo repos pour na lelo. Merci maman, tozo ko ba reportage na biso na cadre kaka ya campagne évangélique toza nango 6e édition ya à cause de la foi. Voilà. Zamba pambola bango. Zamba pambola bandeko na biso orange. Na biso Christian. Asa seulement na 7 minutes. Voilà. Pona ko pambola biso. Voilà. Pesa biso po bayembi bakoyemba baza ebele. C'est parti. Avec tozobeta maboko tobakisi mwa milolo tobakisi mwa milolo wana grave mwa milolo ya kimia mwa milolo ya rapport. Mama tena ni obi anabi tena zomola ba rappeler la binote la zomola ba rappeler la binote lelo esa lelo oyebi na sepela na nzego ba yebanga à cause de la foi. Oyoki te biso toza ba riche soka na public tozokisa ata balobi kobala te ata balobi kosala te ndeko nakosala ebongo soki balobi kobo sia loba na ye otombongo riche te na yo te nani na sia Kita
Comprenez, c'est donc l'ambiance de la 6e édition à cause de la foi. Ça se passe comme ça. On est là à côté de maman Pasteur Ndekoli. Bonjour maman. Mais nous avons l'impression à la 6e édition à cause de la foi. Et c'est mon nous allons lelo. Allez, c'est mon makasi. Po tango to sanganaka mikolo nyonso. Loboko nzambe monanaka. Pe bato babikaka. Bolamwa nzambe ya motuya bato babongolaka mitema po esengo na lola nde yango wana. Donc comme la 6e édition à cause de la foi, pourquoi ça me semble ensemble pasteur Jean-Paul Mariata Nini? Et que 6e eza tao moto akomi fatigué ezosenga moto moko ya kopesa ye makasi. Alors ye lokola azwi mokumba ya kopesa bato balembi makasi nzamba pambola ye vision wana esuka te ezokende mosika mokolo mosusu mpe ekozala awa te ekozala libanda ya mboka biso nyonso toke kuna mpe. Merci beaucoup. Nani yaya nani akolongo Merci beaucoup. Merci. Kumba mela nzambe. Yoka yaya. Soki konga oko le kisango ya pamba. Na sûr que bobima lolenge okotaki. Papa azala besoin te batu batala ye. Papa azala besoin te bana kotala parce que déjà to mona kaya kotele maliboso ko mona ye. Soki oki kozwa titi ya malamu bien mais akomi koti c'est quoi adorer nzambe na tango oyo okozala visiter. Je t'assure bien aimé dans le Seigneur soki okozala concentré nzambe mayata oyo koluka na tango oyo ya akovisite yo tika ete ame esprit na yo ezala connecté liboso ya Yesu Masihi ya Nazareth. Alléluia. Tata moko ti aza lokola yo nzambe bongo moko ti ako
bokani na yo Yesu. Moko te aza lokola yo Nzambe. Alléluia. Moko te yo. Jésus. Alléluia. L'homme de la foi. Yo olingi ngamingi. Asokota na lipangoli na yo. Asokota na miracle na yo. Sopa motema na yo, sopa motema na yo. Kata nenge papa sokota. Na yebi. Ensemble, s'il vous plaît. Rekaya manana sakaba boshe. Sakaba boshe. Alléluia. Sangwa sopa manana ngoma Golgotha. Samba kodi manana Yesu Masiya. De la foi na sur le sambo na yo ya Jean chapitre 11 na lobi kolo Yesu Masiya Nazareth na yebi esi oyanolaki na yo deja nga mais na lobi boye lelo na tina na foule enfin ke bandima ke yo de mutotindaki ngai. Alléluia. Ce n'est que cette prière devant la tombe de Lazare oyo esekisaki Lazare mutu nyonso akondima Yesu Masiya Nazareth na après-midi ya lelo Kolomé maza aux environs azana musika sambelaka te soka ndimi ke yo totindanga Yesu Masiya Nazareth nzambe osalaka makambo ebanisaka batu bazwaka nkembo no bapesi na Satana, mais c'est toi qui es digne de mériter la gloire, l'honneur, la puissance dans le siècle des siècles. Soki bandimi yo totindanga Yesu Masiya Nazareth tika bandeko wana oyo ekufa seulement parce que bandimela yo lokola mokonzi pe mobikisi na bango tika nyonso akondimela yo situation ya famille na bango ezala nul et sans effet o nyonso akondimelo Yesu Masiya ce soir fi o azo mener ya ba complication ya masumu et libérer parce qu'il est écrit Christ en nous c'est l'espérance de la gloire. Na pesi yo mabele o na sali bonganga na yo mabele o ya quartier 6 lokola Njilwa ne est grandi en Dieu na tombola ki mabeloyo na lobi tata na pesio mutu nyonso atie makolo na ye awu tata nenga yeli nenga ozongela te oya ndime salamela ye na kombo moko eleki likolo ba kombo nyonso kombo nzambe na ndimela pe na salelaka kombo nzambe ya makasi na nga pe ya nyonso yanga nzambe moko auta likolo akita na mabele andima babwakela ye soi na elongi andima babeta ye basete na maboko andima liwe koka kosimba ye te liwe mela papa chef et le consommateur de la foi na tomboli ya mata amata na pokwa lelo atombwa mana pokwa inayo car il est écrit lorsque vous élèverez le fils de l'homme c'est alors que vous connaîtrez ce qu'il est. Il est celui qui bénit, il est celui qui change la vie, c'est lui qui donne le chemin parce qu'il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et andimeli kombo oyo kombo eleki
Yesu akumama. Yesu akumama. Fais pas trembler le pommes à tout mon ensemble. Au nom de... Au nom de... Merci beaucoup de ce combat dans le programme Nabiso, dans ce women dans le programme Nabiso, vraiment, dans ce que de malé, pour te compter un message. Voilà, comme je vous avais dit, on est toujours là dans le cadre de la campagne d'évangélisation à cause de la foi. Et vous avez vu l'arrivée de l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Moyata, l'homme de la foi. Et à nos côtés, il y a les artistes qui sont là très nombreux. Là, je salue le président Faustin Elombe Soukari. Bonjour maître. Bonjour. Je voudrais avoir vos impressions par rapport à l'événement d'aujourd'hui. Déjà, à votre arrivée, comment vous avez trouvé? Nous sommes invités à partager la foi en Christ. Je suis agréablement surpris de constater cette grande organisation et de voir cette foule nombreuse venue écouter l'homme de la foi. Je suis très content, comme la Bible dit, David dit, je suis dans la joie quand je me retrouve dans la maison du Seigneur. Et moi également, je suis comblé de me retrouver aujourd'hui en ces lieux, sous le soleil, mais pour la gloire du Christ. Et je ne peux que soutenir et implorer la grâce du bon Dieu pour que cette mission se poursuive, car elle n'a pas d'autre objectif, cette mission, que de propager la bonne nouvelle de Christ, de propager les œuvres de Jésus-Christ qui sont fondées sur la foi en Christ. Et que les artistes se retrouvent nombreux ici, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Et je voudrais que la foi qui soutient nos œuvres, que cette foi soit orientée vers Jésus-Christ qui est le maître de toutes choses, le maître du temps et des circonstances. Et voilà pourquoi je suis très content et heureux d'être là ce soir, cet après-midi. Et au courant de la journée d'aujourd'hui, il y aura une prière spéciale pour les artistes en général et les artistes comédiens en particulier. Et c'était sur votre demande. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr. J'échange régulièrement avec l'homme de Dieu, Jean-Paul Moyata. Il faut dire en passant que je suis son avocat conseil. J'ai constaté que généralement nous passons à côté de l'essentiel, les artistes. Nous fondons notre espérance sur ce qui est superficiel, sur ce qui est éphémère. Et certains n'hésitent pas, je me permets de le dire, de croire que c'est le diable qui donne le succès. Et j'ai demandé à l'homme de Dieu d'organiser une prière pour les comédiens, qu'ils comprennent, qu'ils croient en Dieu, et que nous comprenions que c'est Dieu qui est notre source d'inspiration, que c'est Dieu qui est notre source de tout ce que nous pouvons créer comme œuvre. L'intelligence, la sagesse émanent de Dieu Tout-Puissant. Pourquoi j'ai demandé à l'homme de Dieu d'organiser cette prière pour que les comédiens s'agenouillent devant le Tout-Puissant. Que les comédiens proclament leur foi en Jésus-Christ. Que nous élevions Jésus. Que nous reconnaissions que c'est Jésus qui est la source de notre intelligence, de notre sagesse. Parce que la Bible dit, là où nous nous limitons, c'est là où Dieu commence. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, nous sommes sages, mais tout est un don de Dieu. Et qui est un moment de lui rendre gloire. Et fois j'ai demandé à l'homme de Dieu d'organiser cette prière. Et je suis content qu'elle soit organisée et je suis là moi-même. C'est bon, merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'homme de Dieu parce qu'il va suivre ces images? Je souhaite que celui-là même, qui l'a inspiré, celui-là même, qui lui donne cette force et ce soutien, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour qui il a sacrifié sa jeunesse, c'est Dieu là qu'il sert, c'est Dieu là qu'il prie, le soutienne davantage
et que sa mission grandisse et traverse les frontières pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Qu'il tienne, certes, quand bien même c'est l'œuvre de Dieu, il n'y a pas, rien n'est facile. Qu'il tienne bon et le Seigneur est toujours avec lui. Que son nom soit glorifié. Merci. Merci beaucoup, Président. Eh bien, à côté, je vois Papa Kodi. Il est là, je vais tenter de parler avec lui. Bonjour, Papa. Bonjour. Quelles sont vos impressions par rapport à la journée d'aujourd'hui? Vous êtes arrivé, vous avez vu un grand nombre de publics sont venus prier avec l'homme de Dieu, le pasteur de la foi, qui est aussi un artiste et comédien comme vous. Bon, je suis content, l'impression qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont arrivés. C'est une journée dédiée à Dieu. La prière est toujours dédiée à Dieu. Je pense que ceux qui ont répondu à cette invitation, ceux qui ont répondu à ces rendez-vous, sont des croyants, ceux qui adorent leur Dieu, ceux qui aiment Dieu et qui aiment que Dieu les assiste à tout point de vue. Je suis sûr que ceux qui sont ici ne sont pas venus perdre leur temps parce que Dieu est avec eux. Il est aussi cité. Et il y aura une prière spéciale pour les artistes, en général les comédiens en particulier. Et comment vous trouvez cette initiative? Bon, je ne sais pas une prière spéciale. La prière reste elle. C'est Dieu. Dieu ne choisit pas des gens, il assiste tout le monde. Et quand on fait une prière spéciale pour les artistes, c'est peut-être une prière aussi pour tous ceux qui ne sont pas artistes. La prière est unique parce qu'on dédie à Dieu tous ces gens qui existent, tous ceux qui existent, les artistes comme les non-artistes qui sont présents. Cette prière-là va aussi les accompagner. Je pense qu'elle est spéciale parce qu'on a dit les artistes, mais je crois que la prière est pour tout le monde. Dieu assiste tout le monde sans distinction. Ceux qui ont foi plutôt, ceux qui croient en Dieu, je crois que Dieu les assiste. Qu'est-ce que vous allez dire à votre jeune frère, le pasteur Jean-Paul Maëta, l'homme de la foi? Je l'encourage les artistes comédiens, qu'il les frères et sœurs dans le Seigneur, d'avoir comme répondu c'est un à cette croyant, invitation. j'espère qu'il ne va pas baisser Malgré les vos mains, multiples il continuera à récupérer les âmes de Et Dieu. remercie enfin la brasserie et limonaderie du Congo, la Bralima, avec la boisson Maltina. Je le conseillerais de payer Il pour remercie encore la société Arofa avec ses différents produits. Je souhaite Il qu'il remercie soit l'agence bon, de publicité qu'il soit un bon Jubilel, prieur, quelqu'un avec qui le aime PDG les gens Georges, aussi, parce qu'il y a autrement des gens appelé qui Vidéo. conduisent, qui Il choisissent remercie la parfois. Fondation Je lui Tokanisa. proposerai ou je lui dirai Il remercie qu'ils ne choisissent encore pas, la qu'ils société payent pour de tout le monde. communication Même ceux qui ne sont pas Orange croyants, ils peuvent les convertir Vive dans la sa prière. République démocratique du Congo. Merci papa. Et bien voilà, on est là avec Pico Doueme du groupe Lisboy Fondation. Mbote papa. Mbote mingi ndeko Rabi Mavinga. Et salut d'abord ndenge ni komona moko ya bino muninga comédien pasteur de la foi kosala milulu minene boy. Et ça là quand esengo mingi makasi vraiment komona pasteur de la foi oyo tobengi Jean-Paul Mayata oyo aleti représentant na biso legal ya baartiste comédien na kote ya bapasteur eza esengo mingi mpo mi bakanisaka biso bacomédien tosambelaka te bamoso mabe bokanga biso bacomédien mais tomoni ke il est comme notre représentant légal en tant que pasteur et artiste comédien en tant que président ya groupe de la foi. En tout cas, ils ont prêcher la parole de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup. Tozan Papa Saba de Moscovitch. Bonjour. Bonjour. Et ça, l'on dit que mon abino artiste et comédien qui organise le minene pour prendre le coup de Nankolo. C'est un monene. Il faut toujours ça. Il faut toujours remercier Dieu. Il faut que soki bozosala ngo ezali mpo ete nzambe nde moto apesi biso mopepe. Il faut de temps en temps toseyaka korendre ye grâce quand même. Comédien aza kopesa enseignement à travers théâtre. Mais en dehors de ça, je suis très content kosala aussi ba campagne ya évangélisation ya ndenge ya boye. Et j'encourage et Nzambe apambola ye à continuer toujours na médiation oyo eza koya aussi bato bazala susu mingi koleka oyo nazali na foi ke bato bakozala su plus que koleka oyo. Les lots prières mon spécial les apôtres artistes. Et ça
eza esengo monene mpona komona baartiste baye ebele mpona kokumisa nzambe korendre ye quand même grâce na mayema so azosala mpona biso mpe baartiste. Vous voulez dire que passer la foi c'est une bénédiction pour vous les artistes? Une fois on avait causé avec lui tozalaki na elombe tosengaki ye asala eloko moko boye uniquement mpona baartiste. Et il avait accepté ça, mais toujours cela et au salam. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Coco Dema, ça fait du bien comme ça. Les artistes ont vraiment répondu à cette invitation. Et là, vous voyez le vieux cartouche Kabamba, Massassi, Tobenga Ongandengwane, Sakabongo, Mbote Président. Et ça, on est arrivé normalement à Belé pour répondre à l'invitation à cause de la foi. Et puis, ça ne pas moko, il y a baninga nabino, artistes et comédiens. Et ça est single parce que cette fois-ci, mon cœur est backer. Bato théâtre baza bazo baté. Bazala na kisité. Jésus-Christ a appelé na bango. Donc c'est une joie. Mais qui s'y pèse là? Ah, on y a besoin qui s'accroît na kis na yé. Mais parce que biso yeli sengoke, ndenge mamu na biso bato pamba, bazo bato aramayele te. Mais au moins moko na biso abimisi mutu pour la pour élever Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous sommes dans la joie. Voilà. La 6e édition, les lots prières spéciales les pour les artistes, particulièrement pour les comédiens. Initiative à notre vendée. C'est bien. Et ça, d'ailleurs, au début que na vie, ceux qui ont un nzambe te, ont un Satan. Il faut pour entre nzambe et Satan, il faut pour le moko. Alors, surtout tu bateau ton numéro nzambe, que Jésus-Christ a ça pour la bison, et que prière est pour la bison. Et la billet, la bison, c'est ça qui va nous fortifier. Il y a et aussi ma bison na ma belé yango. Mais les candidates de la mabete. Nous sommes obligés, parce que la Bible dit prier sans cesse. Nous sommes obligés de prier à Kapama, parce qu'on a l'occasion de boire aux Angaté, et ça, c'est bon. Pourquoi on a dit Hollande Bisso? D'abord, Pasteur de la foi, vous pouvez ni par rapport à cette. Jean-Paul Mayata de la foi, que Dieu vous assiste encore. Zambe ako sa posta na yo. Akosa osenga na yo nzambe azala na yo opengwa te ndenge tomona bato bapengwa nzambe asimba yo ti mokolo Yesu akozonga. Nzambe asimba yo ti na suka kopengwa te pasteur de la foi na mwana nsima na nga toza mama Karine Pala mama na ngai boni bien rabina za bien impression eza ndenge nini na milulu minene oyo lelo. Impression nanga ekozalaka sentiment moko ya joie po en tout cas nayebi pasteur Jean-Paul Mayata nayebi en tant que ami et frère tokutanaka mingi na batournage na bacirconstance mingi oyo erenisaka bacomédien mais nano nakuta vraiment na action boye te kokuta vraiment likambo boye vraiment nazokumisa nzambe vraiment nzambe atie kati na biso bacomédien na bato oyo baza kosalela ye boye oyo bakoki kobondela mpo na biso bandeko na ye. Par rapport à l'édition à cause de la foi, en tout cas, c'est la première fois que j'ai assisté, mais j'ai aimé vraiment les comédiens à Bengisa, à un groupe moko, mutu moko. Tout ça, c'est un bloc, na biso pe ba comédien, après biso pe tozana ba problème oyo biso tokoki ko soumettre kaye, oyo tokoki ko sa pe ba veiller de prière, tokoki ko sa ba prière ensemble na ye. Azali muto nzambe atie vraiment pour na biso. Donc là, on a essayé de faire un nombre de comédiens dans la manifestation. Ok, merci beaucoup. Nampandi Tozana, Papa Nabiso Toko, il est venu de l'Angola. Pasteur, bonoite. Nana qui parate, Nagolo Baboter, Nagolo Babonoite, Ata Obrigado, Boni Papa. Santé. Et c'est mon année pour la 6e édition, et à cause de la foi. Chaque fois que ça a toujours impression et joie. Et c'est qu'on a ça multiplié. Et on a ensemble et c'est ça va sur le coup parce que na édition oyo un plus sur ce baki ça va sur le coup.
lelo prière mo spécial les pour les comédiens et puis lelo pasteur Audé Okota déjà okoyebisa nini par rapport ndengo moni lelo. Na kokonseya tant que leki na ngai pe moko ya collègue na kati ya musala nzambe de la foi prends courage musala nzambe sala de progrès en progrès oyebi devise na biso toujours humilité biso tokita Krista mata nzamba pambola na losambo ezosalama pepe na bacomédien ainsi que na bayebanso bakoya loboko na nzambe sala pe nyonso eza mpona lokumu na nzambe. Merci beaucoup. Le programme et puis on revient juste après pour les interviews. Bana ya changu boyeli nane
Esa
Allez, venez le voilà taille. Venez au go. Allez, toque. Allez, fais ça, Malola, Soki. Bakosala asa mukuna pema yele ayebini nazosala jatolinanga abibisa témoignage abibisa kokana abibisa élévation na abibisa ibana abibisa amabombo na abibisa bombo bana na yo dominela na yo dominela yesu osajola nani osajola nani Celebrate!
Si Dieu le veut, je le veux, je le veux. Ah, si Dieu le veut, je le veux, je le veux. Hey, ça qui s'en va, boy. D'abord, hey, ça qui s'en va, boy. boti komona Moïse Matuta ndenge auti ko prester ya solo ezebwa lokumu na nkolo tokozwaye à chaud et kozala malamu mingi. Évangéliste Moïse Matuta, bonjour. Bonjour papa. Lelo feti na feti esengono eza ndenge nini na à cause de la foi au 6e édition. Vraiment pas molinzambe parce que 6e édition et puis les 7. 7 est un chiffre à perfection, chiffre à repos. Et dans une zone qui n'a pas de l'onzama côté ça repos à vina bango. Moni ba tebela bazo souffrir, ba na difficulté ba na passe même quand l'onzama zo opportunité oh na bande ko zo opportunité ya kufungama pour que ba côté na repos à vina bango. Je crois fermement au Dieu de la foi, je crois que quelque chose va se passer aujourd'hui. So nzama bengi bana na ye abenga bango pambate. Il a quelque chose à faire certainement. Makambo muto asalite nzama ko salango. Voilà. Lelo, c'est cette édition, banda première édition, vraiment tozo mona nzambe azo sala ya minene, lelo fula batu ba yeba ike mingi bazui ba place ofanda te et okoyebisa nini na mosala na nzambe ndenge obengaka mpangi pasteur de la foi okoyebisa nini mpangi komi kiteleki nyonso tu oyo moni na oyo tikali eleke bele koleka oso moni na oyo nazwi na oyo tikali nzambe alemele loko moko te oyo moni eza mokeza litanga eza eloko te kita sane to moni eloko te sane tipo komi nano te nalobaka chaque fois lorsqu'on pense avoir atteint le sommet il te reste une seule possibilité, c'est la descente. So moni eza sima kola awa moyo matia suste il faut komo kita sko boy so mi moni komi awo komo kita biso malamu kama beka nzamba tika biso biso nzamba tiki biso te tozaka na sama kolona ye zala toujours yo yebi idéologie toujours humble et nous avons continué pour les pays. Merci. Voilà, comme je vous avais dit, on est toujours là. Il y a les hommes de Dieu qui sont très nombreux là, vraiment des hommes de Dieu respectables qui sont là. Nous voyons notre papa, le révérend Lema Diamonika. Christ, notre espérance, il est là à nos côtés. Nous allons tenter de parler avec lui, Coco Dema. Bonjour révérend. Bonjour bien-aimé. Nous avons cette joie-là de vous recevoir en ces lieux. Et quelles sont vos impressions par rapport à cet événement qui organise chaque année le groupe Le Bon Samaritain avec le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi? Nos impressions sont tellement bonnes que nous voyons l'action qui se passe chaque année et nous sommes très fiers de voir comment les choses se déroulent chaque année. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur, lui dire merci pour cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'homme de Dieu par rapport à ce genre d'activité qu'il organise? Nous ne pouvons que l'encourager et lui dire que
il faut tenir bon jusqu'à la fin. Vous savez, lorsque on organise de telles activités, le diable n'a jamais été d'accord de voir les âmes sauvées, les gens découvrir le royaume de Dieu. Et il fera en sorte pour essayer de déstabiliser la tête. Voilà pourquoi nous lui demandons de tenir bon, de continuer toujours dans cet élan, de garder sa relation fidèle avec Dieu et de continuer toujours à donner gloire au Seigneur. Je crois que les choses, le Seigneur à qui il rend cette gloire fera en sorte que cette œuvre continue jusqu'à l'éternité. Voilà. Merci papa. C'est moi qui vous remercie. Voilà, je les avais dit qu'ils sont très nombreux. Cette journée, c'est une journée de joie, une journée de bénédiction, une journée de grâce. Et je vous dis, je vous rassure, vous qui nous suivez à travers le monde, soyez toujours branchés et priez avec nous et vous verrez la main de l'Éternel. On est donc là dans le cadre de la 6e édition de la campagne d'évangélisation à cause de la foi avec l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. On poursuit. Wapi malolo na yo, wana sefse, wana konefu ya mbali pamboli, ya mapapa, Yesu akumama, Yesu akumama. Dandela ya malolo, celebra li pamboli, celebra li pamboli. Masi ya Nazareth, natomboli kombo na yo po ozosepela lelo peuple na yo abika. Napesi yo merci. Tika bandeko nyonso bayangani awa ainsi que oyo baza aux environs bazolanda biso nkolo bandima ete oza nzambe oyo otindanga. Makiti Yesu Masiya Nazareth mata lisusu tombwama tata tombwama penza tombwama nkolo na ngai enga nakita penza tata nakita ya nakita penza ya nakita nazala effacer yo mata. Qui suis-je devant ton peuple, Seigneur?
yondo kufela bango ne kulus, je suis qu'un simple instrument. Kolosoki ba Moïse basali ya nguya baleka nzamba papa na nga dokuta Miguel Yesi, nzamba papa na nga dokuta Miguel Yesi oyo sala na ba Abraham ba Isaac ba Jacob ya ozana nga lelo tombwama na kombo na yo Yesu Masia Nazareth nzamba bomoi nde na kondima tosambeli boye nde biso nyonso lokola peuple moko na kondima tolobi merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tendre Père nalina loba lokola instrument ya pamba sala nanga nazali pamboli mpona peuple na yo na circonstance lelo gloire na yo se manifester le loba ndeli kota na mitema bato bapesa yo bomoi na bango c'est ça bitu toyangani a tika nzamba lola opambola biso opambola couple bon samaritain mobiba 21 ans nzambe ya basacrifice et 18 ans na télévision Seigneur zala na biso ozalaki zala peut continuer na biso na kombo ya Yesu Masia Nazareth nde to recommandaki tant oyo pe na kondima tolobi amen. Merci bien aimé nalina lobela teme moko oyo tokozwila ngo ta mingi te thème nazolobela ezali na grand thème ya à cause de la foi à chaque année mais leo nalingi nalobela sous thème moko ndenge mwana biso fani atangaki awa na mode de circonstance ya ba chaque année ba sous thème akoye kopesa biso sous thème ya cause de la foi ya lelo eza motuna o batuni yo te mais batuni nga pe bakoyi kotuna pe basali na nzambe bampaka o baza awa bapapa na biso soki pe baleki pe tozwi ngolu bakolanda biso baza awa. Pourquoi faites-vous cela? Pourquoi faites-vous cela? Mingi mingi tant toteyaka ezalaka motuna tozotuna batu na église toteya mateya musu tolobi qu'est-ce que tu es venu chercher dans l'église totuni église oye kozala nini mais sous thème ya lelo eza motuna oyo ezosongela nga de la foi batuni ngai pourquoi faites-vous cela pona nini yo ozosala ngo pourquoi bandeko batanga bayebe eza adverbe oyo wapi batuni mutu pako akoyanola bakongi pe kotuna oleba loba pourquoi faites-vous cela bakotuna pour quelle raison pour quel objectif pour quelle cause oyo ozosala likambo oyo pona nini ozosala ngo bien-aimé dans le Seigneur totanga mukana na Marc chapitre 11 histoire oyo yebi yango na respect soto kotelema mwa muke pour eloba na nzambe pardon s'il vous plaît. Marc chapitre 11 du 1er jusqu'au 7e verset. Marc chapitre 11 du 1er jusqu'au 7e verset. Papa Nabiso, évangile Dieu merci. Azo salisa biso na lecture. Tant aux animateurs tanga. Alingi ndeko mwa comprendre que tokoleka na yango photo kita. Na kanisi kulutu na ngai Roger Vika Mundweri atika kibiso na kanisa ki mukolo musu campagne ko sala wandenga banda ko linganga mingi akoye ko sala parmi nous yango nzama pambolo ndeko za aux environs frère na ngai oui match ezo betama eza malamu ezaka mabete mais match ata total yango te rediffusion nango ezala mais makambo rediffusion nango awe ko sala te mais yo o se sacrifier na lobesa mabete mais nzamba singyo na motemo comprendre soki ya na biso Mundweri lelo azotala match te mutu aleki ye awa pe asate mengoluka liko na biso amen tika nzambe tata kanisa ye ata na bolingo azalaki nango epai na ngai leki na ye enzambe abondisa mama Yvette pe abondisa libota mobimba na kombo na Yesu Masia Nazareth amen. Marc chapitre 11 du 1er jusqu'au 7e verset. Marc chapitre 11 verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme ils approchèrent de Jérusalem, et lokola bazalaki kopusana na Jérusalem évangéliste bana nzambe Yesu Masia na bayekoli bazopusana na Jérusalem tene mezala très attentif parce que nazana tango mingi te tango ezopesa melanga mingi te ya kosakola sango malamu mais pona ko gérer temps toloba mwa mukuse tango bazopusana na Jérusalem. Merci yaya yoko fanda s'il vous plaît fanda yaya merci. Asala nzambe avec beaucoup de respect bayaya ba papa bofana Yesu Masia bazopusana na Jérusalem na lingi mutu moka comprendre déjà
que hasard na kati ya liloba na Nzambe ezalaka te. Bazopusana na Jérusalem. Jérusalem eza capitale na kati ya Palestine. Oyo wapi ezalaki capitale préférée na bato. Lokola ezabo ya Nzambe ekitaki katikati na temple wana. Tango nazoloba bo nazokanisa dédicace ya temple. Nazomona mwana moka CFC mwana moka Codef azo comprendre makambo nazoloba mwana Nzambe moka azo comprendre. Tango dédicace ezo salama nazomona kembo Nzambe ezo kita. Kembo Nzambe kiti parce que Nzambe apesa keloko za inachevé te. Ndako Nzambe sili ba présenter kolo kembo kiti. Kembo kiti wana bampaka baza ona sepelaka mingi bayaya bapapa balakisi biso liloba na nkolo. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Ndako oyo kembo Nzambe kitaki me mukolo moko kaka na kati ya Jérusalem Babylonien baye ba détruire temple ba détruire yango etikali pamba esika oyo Nzambe aza esika pe obitumba ezali alobi bitumba Amalek na Israël ekoza de génération à génération. Amalek eza banguna biso tozali ba otozali Israël peuple ya Nzambe yango ndeko na oyebisa yo kaka bitumba babundisaka yo wana babundisaka yo pamba te babundisaka yo parce que eza eloko ya Nzambe oyo eza kati na yo moto azondima nazoyebiso Nzambe amatisa kondima na yo parce que eloko ya Nzambe yango babundisaka yo. Israël bazobundisa yango parce que ezalaki na eloko na Nzambe kati na yango. Et Bible lobi ntango babilonien baye badétruire et Bible ezobakisa elobi na ntango ya Esdras mpe na ntango ya Néhémie baye batongi encore Jérusalem. Ntango baye batongi Jérusalem et Bible ezoloba ezalaki na moto moko kombo na ye Titus ye mpe azongaki lisusu aye a détruire Jérusalem encore davantage. Et tant qu'on détruire maintenant le beloko moko ne bandelika awa Yesu Masiya azokende na ye vers Jérusalem na bayekoli pona nini parce que dans Jérusalem il y avait la promesse de Dieu. Bato balekaki kala bakutani na bitumba batonga babuki basala boye babuki. Néhémie amona passe asenga na nzela pa ya roi asenga me mikanda koleka na frontière po ake kotonga mira Jérusalem mais suka na yango baki kobuka yango. Mais mukolo moko soki makambo nyonso esalamaki avant Jésus-Christ mais eza na makambo mosusu oyo ya esika ya esengo ya kolela te ya esengo na kati ya motema ezoya na nsima Yesu Masiya ya Nazareth. Nazoyebisa ndeko moko soki baniokola yo parce que Yesu Masiya azalaki mokonzi te na vie na yo. Nazoyebisa yo avant Jésus-Christ ekozala le même idée après Jésus-Christ Nazareth. Avant Jésus-Christ baniokola yo, avant Jésus-Christ batonga yo, mais après Jésus-Christ Nazareth ya yesa suli kaba kotonga te ezali kaba konyokola te ata baluki banyokola yo okonyokama te. Na nazo comprendre makambo nazoyebisa ye moto akondimaka na ye. Il y a la Bible Zoloba, dans Jean chapitre 1er, dans verset 17. La loi est venue par Moïse, parce que Moïse a dit avant Jésus-Christ. Mais la vérité, yoka bien, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui veut dire, ceux qui avant Jésus-Christ, ozalaki na ba loi, ba buka ka vina yo, ba nyokola ka vina yo, ba nyokola ka famille na bino, ba maladie héréditaire, ba problème. Mais nous avons après Jésus-Christ, nous partage à finalité. 4 choses dans 4 versets au évangile. Il y a des mots qui sont vers Jérusalem. Et il y a des bali. Yokasiko. De Jérusalem, de Bethphagée, Yoka. Et de Béthanie. Tanga malem Moussa l'ensemble Victor Isatime. Tanga malem. Bazo kende vers Jérusalem. De Bethphagée. Pene ya Bethphagée. Et de Béthanie. Béthanie. Si comme biloko mibale. Et tekali moko. Jérusalem. Bazo kende vers Bethphagée. Béthanie. Or Béthanie est sa maison. Il y a pauvre. Or Bethphagée est sa maison de figues. Alléluia. La maison de figues. Moto azo kende Yesu Masiya azo kende vers maison de figues. Mais elle s'appelle une maison de pauvres. C'est-à-dire figues et salut wana. So kiti na Marc chapitre 11 wana. O kiti na scène verset 12. Au mona Yesu azo bima na Béthanie
ayoki nzala apercevoir de loin un figuier alobi so akozwa mbuma alia. Oh, na kati ya Betani ezala na mbuma kolia. Na kati ya Betani mutu akozwa eloko po a se réjouir. Mais ma moment wana Yesu Masia tango azokende na likolo azokenda bayekoli entre Bethphagé na Betani, ville moko village moko ya figue pe village moko ya pauvre. Mais na kati kati wana ezalaki na likambo ezosala. Yoka bien aimé tika likambo moko Jérusalem, Bethphagé, Betani et ensuite vas-y papa. Vers la montagne des Oliviers. Vers la montagne des Oliviers. Il envoie des montagne des Oliviers, l'homme de Dieu. Et sa montagne y a grâce. Pendant que nous sommes dans la maison ya pauvre, quand on y figue ezali, quand on Jérusalem, même mon oiseau kende vers la montagne de la grâce. Nanem sa mutumo soki, babengi yo pauvre même en esprit. Pauvre, vie chrétienne avance à rater. Pauvre parce que bano bongo la mutema église ezokola te. Pauvre parce que vie chrétienne ezoko s'épanouit te le lot telemi lomo pengui. Bien aimé nazo ebisayo. Ce soir, zamba kosa lo grâce. Okole kapé na montagne des Oliviers, là où il y a la grâce. Yango Christ se retrouve qui na milieu ngomba Golgotha, pas wa mutu moko na ngomba Sinaya Mobeko pour amema na ngomba des Oliviers là où il y avait la grâce. Yokata Yesu Masia zomata. Toke vange. Il envoie des de ses disciples. Atindi ba yekoli na yemi bale ngai de. Pe ayemi si bango. Allez au village qui est vis-à-vis de vous. Bokende na mboka o ezali boso na bino. Aussitôt, pena yango. En y entrant, vous trouverez un anneau attaché. Wana bino bokota bomona mwana na mpuna anneau. Mwana ya nes. Anneau. Akangama na sepeli na Matthieu. Sotangi na mukana Matthieu. Chapitre 21, du 1er jusqu'au 2e verset, au monde balobi, anneau wana azalaki na anes. Donc maman na mwana basala nini bakanga bango. Na sepeli na Matthieu parce que tango bien aimé, tango Marc azomona anneau ya pamba. Mais Matthieu azomona na maman na ye. Tango batu azomona ka yom to kangama. Soka malédiction wana e bandaki na ba maman na bino. Maman na bino soki ona ba koko na bino. Mais Matthieu somona yango yana so déclarer lelo et yana mutu moko ozana famille ko kangama pour Yesu Masia azala nzambe te lelo histoire de vie n'avait ko changer. Mon frère, ma soeur, dans la situation ya vie tongo ti poko fani on constate loko mon côté pendant que baninga ba bibi tongo ba ke ko luka mais yo et loko te pourquoi parce que abisi bango boko mona na mpunda moko basala nini bakanga yoka toke papa sur lesquels jamais aucun homme ne s'est assis. Oyo wapi ano bongisa mabatu ba matalikolo na ya tambola aleki pe na Sainte Thérèse akoti pe na ville aleki pe kota bandal azokoma pe na mwa musala moko boye azosala mais ano oyo akoki kosala eloko te. Pourquoi? Parce que bakanga ke quelque part bakanga ye mutu afanda likolo na ye te. Bien aimé, eza na makambo nzambe esengeli asalela yo mais azosalela yo te parce qu'on s'est condamné quelque part. On t'a constaté, t'as la famille. Hein? On a tout autour. Hein? On a la musique. Hein? On a la vision de la musique. Makamanza me yolinga. On a la koué moko wana. On a la match. Mais les tout yo kamakambo. Ce qui veut dire, Zamana likambo linga salelo. On a qui n'a pas sauté la match. Mais on comprend de tout télémaki. Et puis de mon télémon sont kokendete. Bien mais la édition temps on avait coquille. Zamba somona combien? Au fandi na balaba les a réclamé. Au fandi na lombango les a réclamé. Au fandi na secteur. On va tout avancer te. On va tout bakenda liboso te. Parce que bazwa bino lokola bana mpunda. Bakanga bino quelque part. Na telemi lokola nganga nzambe. Na mafuta pesa belinga baba mpaka baza ao. Présence na bango pesinga makasi. Ce qui veut dire lokola l'onction est transmissible. Bampako bafandi awa. Onction na bango zo simanga. Basali na nzambe nyonso baza awa. Nasangisi na o nzamba chakati na nga. Na déclarer likolo na yo. Yo oza na vie ya kolela. Na lobi kolela lisusu te. Na lobi Yesu Masia Nazareth. Kaka ndengo ozo ndima. Que Yesu Masia zo changer vie na yo. Parce qu'il y a qu'une seule personne qui peut changer l'histoire de ta vie. C'est lui là qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mutakondime salamela yo. Pourquoi le salamela yo? On s'est privé na ba berger lisusu nzamba mona yo. Nazoluka mutu azondima. Mama nange salamela yo. Mon frère salamela yo. Onyoko mingi na mukile komita ya nzambe. Moto anyoko la yoko nyoko la ye.
eloko enyokola ekomi ntango yo nyokola yango eloko elelisa ekomi ntango yo olelisa yango bakangi yo bazoyeba te de la fois bazotinda ye na groupe le bon samaritain aya na pokwa lelo na église CLC baya na pokwa lelo parce que eza na mutu moko oza ya kokangama nazoloba ndenge oza ya kokangama wana natelemi mpo na fongola yo na pouvoir epesameli nga epai yesu masiya ya nazareth na onction ya basali na nzambe batata na nga baza awa bamama na nga baza awa nazoloba likolo vi na yo okotatola yaya ata na église na bino okotatola yesu masiya aza nzambe moto akolela awa kozala te avant jésus-christ kozala mpe ndenge motena après jésus-christ eloko obosana eza te yaya yebaka eloko toza le 7 chiffre ezomata chiffre ezomata yaya so baboyi chiffre kolanda bango na date de naissance so baboyi chiffre kolanda bango na numéro ya chaussure so baboyi chiffre kolanda na matriculation ya voiture so baboyi chiffre kolanda na numéro ya lopango chiffre baboyaka yango te yesu masiya aza maître ya chiffre asali biso lobide ya chiffre evange age nayo eza chiffre so baboyi chiffre te na age babakino ti ya quel age so baboyi chiffre ozotanga classe nayo eza chiffre Ana só comprendre ma cambo. Le 7, chiffre 7 est chiffre repos. Yesu Masiya ne kulusu. Alobama sambo. Nasuka asali achèvement. Eza chiffre achèvement. Eza chiffre repos. Eza chiffre oso kimia. Ampunda moko bakanga lelo oso repos. Soki batu basala te, yoko sala. Soki batu bazwa te, yoko zwa. Soki bato banyoko mana kobela na lobi yoko bika atoza na sida atoza na maladi nini Yesu Masiya Nazareth okata masinga wana okobika sida moko akindoki maladie héréditaire à famille lelo chiffre kokata yango parce que le maître des chiffres il s'appelle Jésus-Christ. naomona ndenge Yesu Masiya Nzambe nanga azosala nazomona ndenge azosala chiffre c'est un chiffre repos. ACP la cause de la foi n'est pas le 7-7. Na moni double repos. Tango ozo repos ya santé, soit pe repos na musala. Tango ozo repos ya libalo, ozo repos pe ya mabota. Tango ozo repos ya voyage, ozo pe repos ya mokanda. Tango ozo repos na makambo ya Nzambe, ozo pe repos ya kontombwama. Parce que si la croix il a dit tout est accompli. Nyonso ekokisambela yo. Nazo sakola. Basana nzambe boza awa ndenge biso tona respect na bampaka soki mpe oza na respect na biso ndimaka nzambe ndenge ozondima nzambe de la foi Yesu Masiya Nazareth nzambe tata na nga dokuta mikeli yesi alakisa nga tika azala nzambe na yo ce soir soki bato bandimaka te atombolaka nzambe oyo azwanga na se atomboli nga likolo atombola yo atombola ministère nazosopa oyo akonzwe epesamela ye namemi Krishna mutu eza na mai eza Yesu Masiya Nazareth. Alors lelo basingelekatana lelo na ye lelo kozala libre yango nde kozona nanga na nzela boye yaya match koleka mais tu as besoin de ta vie oza na posa changement ya famille na yo oyakotika motu te bango bazwaka yo talaka bango basombaka yo monaka oyakotika nani bango bakendaka yo kenda kotika bango oyakotika nani na déclaré pas question de refus po tu eza mabela Yesu Masiya Nazareth ya nango finalité te eza mpe fin te oyo nyonso oza na problème ya visa na osakola okozwa na oyo yango ezango bilo opamba eglise okobetela yango sete te twana mposa nde ozala mwana nzambe me makambo etali bamabala wana ya nini c'est Dieu qui a institué le mariage soki na famille na bino bafete ezalaka bana collation ya maternelle feti kaka bana maternelle nalobi makambo wana kobanda lelo abuo kia bamona fete ya collation silisi classe ozwi diplôme à licence ozwi diplôme à graduat ozwi diplôme à doctorat no wana kuna bazosepela kozwi promotion na mosala nazosakola mpona bato ya graduat bato ya orange bato nyonso baza awa nazosakola likolo na yo bato ya wich bras nzambe atombola bino ozwa bapromotion omata oyo azondima esalamela yo jésus-christ seigneur soko ndimi lelo omona nkembo nzambe nazwa biso ndeko na ngai ya mobali oza tout autour onyokami trop oleli trop balakisi oyo banzambe wana ti lelo ya aucun changement luka nanu nzambe ya mayata oyo azwaka bato na quartier 13 quartier suka ekomi na njili
Oh, bah, tu me sois à 13. Je suis né et grandi dans le quartier 13. J'ai loi de naissance. Zambouana dans le quartier 1, à l'équipe quartier 2, à l'équipe Kotabitabe, à côté quartier 12. 13 et Soya Kagate. Quartier 12 et Karabana 13 était. À son continuer qu'on louka. Nenga cible ngai. A cible peyo yaya. A cible yo. Et ça l'a n'a qui cité. Qui c'est sa arme faible. Dans le bango chaque fois. Yesu Massia Nazareth. À l'équipe occultisme. À l'équipe fétichisme. À l'équipe akamonion sowana. Yango banganga bakufaka. Mais Yesu Massia akufa c'est quoi? Les lois sana pomoy. Et le quoi c'est pelisanga. La Bible dit, il est assis à la toi, tu dis Père, il intercède pour moi, il intercède pour toi. Bango ya bango bakufa ba intercédaka. Te, mais abiso ensemble la ponanga. Ata na komi na suka, Yesu Massia solo belanga liloba. Na pona nzamba bien, na pona le chef et le consommateur de la foi, na pona nzamba longa na Golgotha, denga longa ba longa, alongi sapengai. Ah, que les œuvres de Jésus-Christ Nazareth sur la croix t'imposent à la réussite. 7 plus 17 égale 14. 14 est un nombre composé dans deux chiffres. Chiffre 1 et chiffre 1. Mais chiffre 1 et un chiffre à précision. Et l'on reçoit ça moko tout dans l'ennemi. Par le biso Bible, on est ça la Bible. Encore, on a précision. Ok, quand vous suivez, on est alléluia. Chiffre 1 et un chiffre à précision. Et on a le 7 à l'élo. Le on les appelle à 7e mois. Chiffre 1 yaya. Et même l'autre précision à Vinao. Oh, nous sommes kangayo. Amona kosa muta okangamante. Osapunda oko umela na kokangamante. Osapunda oko tambola. Osapunda oko sala. Musala na yo sala yango. Nalobi o nyonso. Atanga musala ezalaka te. Otelemaka na bakouin. Nalobi envoûtement wana. Soko ndimeli Jésus-Christ Nazareth lelo. Envoûtement wana ezolongwa lokola elamba. Ezolongwa na nzoto. Oyo azondima mon frère esalamela yo. Ekotakata famille na bino. Esika balia bakoko na bino ya famille. Ya babanyanga. Ya basuku. Ya bayanzi. Ya bayombe. Ya badala. Oyo elona bino na ndenge ekolo na bino. Nalobi présence ya Nzambe ko. Ekota. Sikolo bezoka musanga. Son asami 4 plus ezosala 5. Mais chiffre 5 et chiffre grâce. Totangi dans 7 Testament. Tomoni grâce à Nzambe te. Tomoni la loi de Moïse. La loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et la personne appelle sa mission à l'évangéliste. Nous à la pasteur. Nous à l'apôtre. Nous à appelle sa mission comme le ministère. N'attendez là. Pour la parole, on se comprend. Chiffre 5 et chiffre grâce. Chiffre 5 et chiffre la grâce. Nous se comprend. Donc on va lelo grâce à Nzambe ezali kono eloko esepelesanga mpona ke na susa nazomona terrain oyo toza awa babenga yango terrain 6 chiffre 6 eza chiffre ya visitation divine bible ezoloba maria mpo kotrouve grâce nasepeli na bato basala nombre bato basala bachiffre chiffre ezopermettre biso ko bakote banombre yango définition nango quand bauti na 5 bakenda na combien so bauti na 5 bakenda na combien. Est-ce que vous pouvez comprendre? Marie a su grâce. Bible lobi va achèvement comme les lanaye. Et si la nuance wana à sa perfection, chiffre 7 à chiffre perfection si à sa perfection. Nazomona à diagonale quartier 6 et ça à diagonale à quartier 8. Na quartier 8. Il y a mon terrain au lelo. Donc on appelle ça première à cause de la foi. On peut soit qu'à précision à chiffre 1, première à cause de la foi, on a terrain il y a 6. Allez, ça l'a visité. Ça l'a visité. Yeshua, est-ce que vous pouvez se comprendre? Et puis tout ça, on a terrain 6. La 4e édition générale. Le 7-7. 6e édition. Dans le quartier, il y a 6. 6 plus 6 égale combien? Nombre 12 est composé de combien de chiffres? Chiffre 1 c'est un chiffre à précision. Chiffre 2 c'est un chiffre à confirmation. Per chiffre il y a confirmation. Il y a chiffre à confirmation. Per chiffre il y a confusion. Parce que biloko c'est comme il balait kokana. Au cause la choix na yango te. Mais ça met la confusion. Chiffre 2 c'est un chiffre à confirmation.
Et ça chiffre ya confusion. Nalobi na confirmation ya liloba na Nzambe. Oya zondi mesala melaye. Quartier 8. Quartier 8. Avant que tu Yesu Masiya Azani, abotama, avant azwa zen. Comment on a Jésus, Yesu abotami. Premier jour, ba obenge na kombote. Deuxième jour de kokaki. Ndiye ba iko confirmer que mwana o kombo na ye Jésus. Ba localiser Jésus. Ba localiser, ba identifier ye. Celui-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yona lobi bana 8 ya diagonale. Na sangisi nyonso wana. Zambe nanga pambola yo. Yokana ke bembangu yaya. Soki na tali diagonale. Ya koto na nyonso ye kufa sempre. Et sempre yaya. Et sempre. Et marche va continuer na ndako marche. Mwana mpunda bakanga. Avancez rapidement aussi ça bien. Lelo eza lelo. Azonga na kacheta singa lobo. Aleisina na victoire bayebinga. Aleisina kota bandel bayebi de la foi. Yemo kwa zo simanga na lobo na zokende. Na komba na Europe te. Akome si kombo ti Europe. Eza Yesu Masiya azomema. Nenga azomema nga. Yo person ndimi to sala route ensemble. Parce que ce qui vit na yo comme compliqué, c'est qu'on s'entend na vie. Si on s'entend bien la vie zalana, na vie. Or que la vie c'est Jésus-Christ de Nazareth. Chemin na yo on a compliqué. Pour s'entendre na yo on s'entend na chemin hein. Ce qui na nzelo za na nzela, on comme on a destiné. Nzela vie na yo, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le chemin. Et la fois formula ya kana yi. Ya le no etu na ko comme continent. Matafanya bota yo. Mais il y a quelqu'un qui t'a racheté. Son tata no somba kana yo. Yesu Masiya racheta. Tata somba bona makila ya kosopana ya mwasi. Na Yesu Masiya somba bona makila kosopana ya Nzambe. Il t'a racheté par son sang précieux. Nana sondi mama makila na Yesu Masiya eza na bongo. Ils ont fait ça pour moi. Et ça n'a pas yo. Toke ya ya. Et si quelqu'un vous dit Yoka. Yoka. Tant on a fongoli yo leo na fongolo ba. Soki mutu atuninga tata mwasi na bino. Noko na bino. Koko na bino akufa kala. Oh lelo za kati na un esprit humain a contrôler la vie na yo. Ya ya. Pas sur zomona. Eza même soumino ngayo na yote toliamu. Yote toliamu nga wana. Yo yesha mama na yo. Ngana yo ko bile. Yo ko ti restaurant. O senga burger na yo. O lie na yo. Ngana ne logo te na okema. Na yo kila ko bile ngamta olia. Na mpunda na hotel. Chaque chose a son temps. Yango le 7 lelo. Makamwana pesani. Pesila. Tata. Pasendo machelo boko mutamoni bona montant. Ali papa. Na sala 15 ans ya souffrance. Prière le bigisinga. Ndena zuba mbongo papa na osombelo mutuka. Soka sombelika passer mutuka famille yoki. Bangomi sa ba pasteur na bango. Bango moni mutuka penda. Ndako ke sombela pasteur. Mais ya tika na yebisa yo. Tango azaki na passe, yo famille soutenaki loboni. Mais nantela lobola mitema, va mba Christ lobola Seigneur sauveur, baleli mingi na bavia kotelema na terrain, baleli mingi na vie, ya kobeta masolo miziki, bana batu batanga ba classe na bango, bana batu bazala ba misala bayebi, batu bazala misala lobola bango, bapambolama, mais yebi musala na pesa musala lango. Exacte, lelo onyo sa kanga yo, ozola nango sa tout autour na terrain, lelo ko fongwama. Pesaka vino pas Christ lelo au monde makambo esala melo. Promotion soit ratée. Oh comment. Oh les chefs ont besoin de vous. OK, Ikuna. Vous savez, toi tu es ici. Oui, bien sûr. Ça fait 15 ans que je travaille ici. Ça c'est vrai. Mais c'est pas normal. Avec les salaires que tu as là, c'est pas normal. Appelle le directeur financier. Le directeur arrive. Tu connais ce monsieur? Oui, bien sûr. Il a fait combien de temps ici dans cette entreprise? Non, il a mais non, je vais voir hein. À quel hôtel là il totalise déjà 15 ans. Mais 15 ans, qu'est-ce qu'il a? Au moins, il m'a quand même fait un dessin. Papa, si au moins 50 ans, 20 ans, ça m'a causé sur mon colomoko. Tes cicatrices deviendront un hérité, témoignage. Tu vas aussi ça, papa. Pour la nuit, nous sommes à la boue. Naïe nanko, nakomba Yesu Masiya ya Nazareth. Soko lukinga, nakosalisa makasi ba onction batata na bazaa. Batata na bazaa mafuta bazaa. Ata prière ya mosala nzambe moko azawa papa moko amemanga na motema ya moko aza awa akosambela ta buta lelo pananga mpona ngai yo okoluka nga nde na ofongola bato awa
na kombo Yesu Masia po ya timu na sana posa na bango na ngota prière ya mpaka na au atanga na lendi ba retraite na lali tongi mais le sambo moko eko kangola na sondima lengo sondima on sala bela yo otamo lolo lokola molongi accord ataba kangana masimandimbo kopongama toke papa ko suksa. Et aussitôt il enverra ici. Et il s'en allait et trouvait un anneau qui était attaché dehors. Akei makuti anno akangama libanda. Baba nakata ndako baolia baomela me batiki yeli libanda. Azoma mpe baninga bazoleka bameni bango bazole bameni bato baoleka. Mais Yesu akei kaka mwa muke singe salini ekanie ipasala ni azonga. Yaya soko sala commerce okenda kozonga. Osala makambo kenda kozongaka ezala bato mosusu bakenda babima mboka oyo na bakenda batiriki bandeko na biso bakokufa na mai Yesu Masiya Nazareth bakenda me mibeko ekangi bango boyi kotraverse te lelo singa yokatana bakuti ye bakanga ye libanda à la porte au carrefour na libanda e carrefour omona carrefour banzela ezalaka ebele yokwa bifrication donc bato bauta boye bazolekana bapunda ezolekana me yakanga makaka wana toke papa. Et il est détaché. Et quelques-uns de ceux qui étaient là leur disent que faites-vous là? A détaché l'anneau et il leur dit comme Jésus avait commandé. Seigneur a tinda kibango. Que faites-vous cela? Parce que le maître en a besoin. Pourquoi faites-vous cela? Pona nini to yangani awana bandeko nyonso. To ye pona yo ndeko nanga landanga bien ma confrère. Réalisez âge komi nango tala âge aviosa nango. Makaze bosi la ona nzoto. Ozo eba tozo ke na rotata. Ozo ke na bon maman. Mais réalisez que vous traversez. Jusqu'à quand vous allez ndako ba parents? Jusqu'à quand vous êtes dans le coin? Jusqu'à quand vous allez vous là? Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Nana kanga salaire na yo. Nana kanga santé na yo. Nana kanga vie na yo. Obimaka lokola mutabimaka te. Nana kanga yo. Pene meta la vie na yo. Na bondeli okanga miso sikozali. Pourquoi de la voix? Pourquoi faites-vous cela? Oui, maître Tindinga. Et le monde a bandé bon samaritain. L'église CFC. Tout ça a. Yaya kanga misu ko bana ko réaliser. Réaliser bien aimé. Aux en présence ensemble. On va changer ma vie. Le maître en a besoin. À côté de Punda, on a Jérusalem, na gloire. Yesu Masiya nyata maputa te batanda. Mais kasi Punda ne mganyata yango. So Yesu Masiya matili kola vina yo. Bien aimé dans le Seigneur. On konyate sika gloire et sali. Batu bakoga ngozana. Et c'est Christ qui sera glorifié. Dans la vie, est-ce que vous en avez Christ? Est-ce qu'on y a même le Seigneur est sauveur? Pour que l'église soit comme un chrétien. Comme ça, moi, un pasteur, et ça, vous avez la chrétienté. Comme vous avez une famille riche, comme un chrétien. Mais vous êtes comme un chrétien. Vous connaissez Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. Il est dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et tu crois dans ton cœur faire la ressuscité des morts, c'est alors qu'il sera sauvé. Ce que ça a, il y a Christ était. Nazoye bisayo papa nanga. Maman nanga umeli mingi na problème wana. Ozana posa Christ. Oya tindi biso to fongola yo. To mema yo pa na yo oyeba ye na bongo ina yo. Soki na nokuta na mosali na Nzambe te. To mwana Nzambe lobi loba nkolo Yesu Masiya Nazareth yo po lobi. Na fongoli motema nanga yo po lobi. Na ndimi ko yambolo kama continue mo big yo po lobi. Soki na no sala ngote. Atoza na 20 ans na église. Soko kufili lelo keli felo. Okeli felo. Yango za na posa oya ba Christ. Parce que soki Christ azakati na yo. La Bible dit Christ en nous c'est l'esprit de la gloire. Bien aimé na zoye bisayo. Biso to uti musika. Soki to yeba ki Yesu Masiya te. Na zoye ba mukona ba Christ. Bazo beta nzembo na sana ndekote Yesu sunganga. Kolo sunganga na tali na pusani. Na lobi oh Yesu Masiya na pese bombo inanga. Na sama kola papa na révérend Dokuta Miguel Yesi. En 1995, j'ai reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a pris la charge de ma vie. Il y a un bien aimé là. Ceux qui n'ont pas Christ c'était. Avant de déclarer, tu vas faire moi. Na sengo poussa na liboso. Kasa bazo ko accompagner biso malé malé. Na sepeli so moi Isaïa dit. Na sali na ndekote.
kolo sunganga mutu akobwakanga na mai aza te. Maladie à 33 ans, maladie il y a 39, il y a 36 combien d'années papa? 38 ans. Papi qui s'en va dans mon tour à 33 ans. Sur les moyens de Christ, c'est pour ça la bienvenue. Merci. Ça y est, je m'en suis appuyé ça fait. On s'en tape dans la voiture, voyage sans zéna. Yes, je m'en suis appuyé sans zéna. Dans zéna, voyage, t'as l'accident. Yaya, t'as la vie, na yo, yaya. Occasion quitter l'io. Occasion quitter l'io. Merci, Badekwa Desas. Département de suivi des hommes du Seigneur. Merci. Nazo c'est le pouce à la dérobe sa fille au Christ. Quand l'église au commun en Zamete. Maya Christ c'est comme Colomba la Moko. Les mots yamaya motika la souko yamayete. Yaya kora tokajo ote. Et l'équipe Bongo et l'équipe Nyonso. Pousse à la bas ou délébé. Au Kamamiko le litro. Faut à la cage à Jérusalem. Pousse à la yaya. Au sol à la main à coin. Il y a à 12 ans à point. On a quelque part aux hommes et la moi copo. Il y a des hommes à mettre pour ça. Vous habitez. Bible le dit, ça vous dit mon moment n'est qu'au monter matin. Ah. Vous habitez ni les voyez là après 2 minutes. Pendant que tous les matambo bateau va kanayo, bana kinyate. Bakoki ko se renforcer parce que le monde à ténèbres et ça monde à vitesse. Babandi ko benga na biba lobitala. Bazote ya bango ba ya bayesu batia to kokayete. Tate kala ninga zoso mawana. Et comme a utaki campagne betka li papa kufi. Taba otala kata vino peut-être la magi Christ c'était. Parce que son Yesu masala kati no c'est lui qui est le meilleur protecteur. Il va te protéger d'une manière singa woko va pesa yo ne logote. Ya yaso na singa. Na loketo va pesa yo mai moko. Balobi sopaka na ndak ava olala. Tikana rappelé o mai régie des autres pesa bomo ite. Bomo ya mai régie des autres ya komela. Mais dans le domaine spirituel, Régis des hommes à Kamwane Taliété, l'os de la vie, à son père, sa vie, son là. Quand on le vit, on me dit, il ma casse. Mais dans ma cababi, tout ma molimo, Régis des hommes Taliété. Il y a son père, sa vie, son maï, tombe la poteau sur ma casse. Mais moi, il y a solo, quand tu as ma porte en nab. Et d'ailleurs, sur ma sierra, au limo, yango. Bible solo, il y a un tazama, il n'a pas mori. Il y a pour ça. Dans un sous-moment, frère, on a nanga. L'occasion est là. Action et besoin de dire l'année prochaine, son Christ a mis en vérité. Si qu'on lui a tout occasion, on dit qu'il y a un solo à quoi il y a combien de yaya à Jésus qui est né et comme un tamo comme un collègue il soutient à quoi un balabala n'est-ce qu'un songolo un collègue lemba à Jérusalem c'est le temps grâce à ma tchèque nous avons exploité un mot on s'est engagé dans la Christ nazo c'est là yo toya qui pour nayo bambaka papa nanga baza abasai na nzambe ba ya qui pour nayo yaya ce que ça qui pour de la voix combina abalinga bayate ba yepo ba yeko soutenir yo lo ngona kaya satana wana kaya Jésus-Christ Nazareth pas un Seigneur et Sauveur asal nzambe tant aux autres voter batu ça malamu mingi mboka pesa na bakonzi mais tant aux voter to vota bonga lokola bakonzi mais Yesu masiata to ndimaye kaka lokola Seigneur te mais to ndimake pe lokola Sauveur. Il s'engage pour te dire comme tu me reçois comme ton Seigneur, lorsqu'il y a un souci, il y a un problème, je viens comme ton Sauveur. Zama sola ndima na pasi na biso. Bacholi ope mingo nyoka mingi yaka ya. Yaka salamba mbere occasion baratakate. Eleki kobote eleki libala, eleki musala. Okoza muntu kabyo sala sido kupo kelife. Mena makolo na maso na Yesu Masia, aopesa nga muntu ka mukolo moko. Ata soki luweye. Maintenant, nous allons montrer l'émotion parce qu'il est mort en Christ. Quand nous allons résisteront premièrement. Les morts en Christ résisteront premièrement. Otikali wa nanzo kamona mutema wa. Na na posa no de kotikali na coin wa. Oso na biso na coin. Na telemi lokolo nkolo Yesu Masia Nazareth. Na ye pa ina yo. Lobango makasi na zonge pa ina yo. Na tambusi vomo ina nganga imoko. Kasi na zuli tomba te. Yango na zonge pa ina yo. Po Bible lobi nanga. Oza na porte ya motema nanga. Oza kobeta. Soki na fongoli. Okokota. Okofanda kati nanga. Okolia nange longo. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na fongoli motema. Peuple abungaki. Akangamaki. Kolo to fongola eto zongisa ye na makolo na yo. Regarde Seigneur,
Ils t'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Et ils ont besoin de toi. Ils ont contrôlé la vie là-bas. Les liens de famille, la condamnation de ce coup. Ngolu na wezaliko na bon. Na kombo na Yesu Masia Nazareth. Je sens une puissance. Négozana sima tellement bien aimé, on va déclarer. La Bible dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Déjà propriété privée Christ. Qui peut te condamner maintenant? La Bible dit ce qu'il a entre ses sentiments dynamiques, il n'y a personne qui peut les ravir. T'as la chose à la libre, siko. T'as la chose comme libre. T'as l'esprit malin où ils contrôlent naïe. Et ceux qui ont résisté à la présence de Jésus Massia à Nazareth. T'as la présence de Jésus Massia à Kati naïe. Jésus Massia à Kati à Fi naïe. T'as la makamoyo salama. T'as la nege makamoyo salama. Oh, Jésus-Christ Seigneur. Ah, Bissala na Yesu Massia les Koulousi. Et va la position maintenant. 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 Dans la place de la caméra, on est dans la zone de Sayo. Dans la puissance de comment Yesu Massia. Aïe le bon la sauver. Aïe le bon la sauver. Parce que aïe le bon la Seigneur. Et la la la. Ya kama la saka ya lose. Chale zokima. Malade kindoge zokima. Condamnation zotigayo. Allez pour maman. Allez pour maman. Allez pour maman. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Allez, laissez le faire. Allez, laissez le faire. Laissez le faire. Laissez le faire. Laissez le faire. Sur les téléphones, sur les téléphones. Sur les téléphones. Allez, faire. Allez, faire. Allez, faire. Le kaya baba baba. Le nana bosaka baba bosaka. Le baba bosaka. Au nom de Jésus de Nazareth. Dani va comme libre. Dani va comme libre. C'est les enfants maman. Allez, bimana de la condamnation. Bimana de la réclamation. Allez, sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Il m'a envoyé pour te libérer. Dani Mazokima kuna. Dani Mazokima. Dani Mazokima. Simba ya ya. Simba ya bien aimé pour te bonne sécurité. Les baba 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 baba. Zamba Zukamona. Zamba Zukamona. Zamba sont libérés. Zamba sont libérés. Et comme il me colonne ya ya. Année aussi de l'obéité. Année à Réobot, il vivre Réobot. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Yoka. Comment le bon Malikolo. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de feu. Bandekono va voyager makamosi marate. Yosamu anatam. La Bible dit crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras sauvé toi et ta famille. Bien-aimé kotika nguya. Na ba kombo nyonso. Na sena moyo oyo. Kombo eleki Yesu Masia zate. Bango ba resiro lobi kisi. Qui t'a dit que kisi ko tombola kama moto. Basa la terre et sous la terre. Na lobi même dans laquelle on m'a bien kufa. Kombo Yesu Masia zo dominé la saba belé. Ata ba kunde na cimetière qui manteke. Na 1920 kingandi. Na 30 kingandi na 50 kingandi. Yesu Masia za makoki kubibisa leo kwa famille na bino. Famille na bino sont pima. Dans cela na yo crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé toi et ta famille. Et ça va makamalo la terre. Makamalo le salut est individuel. Mais pour la délivrance, toi tu peux être un moyen pour la délivrance de ta famille. Nous allons invoquer les noms qui ont décidé de tous les noms. Les noms qui sauvent, les noms qui délivrent, les noms qui t'ont mis dans les airs. Comment on va voter c'est ça la famille là-dedans. Naba noko na bino bakoka moté. Naba tata mwasi bakoka te. Mais yo peu importe ton âge. Lokola Yesu Masia sa kati na yo. Bana âge ba obesa ote. Parce que Christ a son régné na kati na yo. Apôtre Paul a lui si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Yesu Masia nazo vivre kati na yo. Alors makambo yo sala mela yo. Eza makambo âge na yo te. Oyo ba yaya ba sala te. Ya malam zamba osale lo yango. Tombola lo boko église, tombola lo boko bien-aimé. Tombola lo boko. Alléluia. Quand on le voit tellement comme ça, baza déjà mal à l'aise. Bazo mona ketana, yango na ba délivrance ba oloba. Ayako sala nini yao? Nana tina ki ao. Nana tina ki ayako sala nini biso to suki. Moto to suki lelo ba kozika. Lelo ba kozika moto. Tomba ba ko bien mebele no mona. Tala kombo ebiki sa lesa moko. Yango pesa ka vie, yango tombo la ka. Regarde la poussée du nom de Jésus. Regarde la poussée du nom de Jésus. Regarde la
Les noms qui libèrent, les noms qui ont décidé tous les noms, les noms qui sauvent, allez, sois sauvé, sois libéré, sois détaché, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de... Ok, maintenant on l'évite. Voilà. Moto fait la canne, son frère là-bas. Allez, quand même, on se ramène côté église. Mais regarde sa délivrance. Ça va se délivrer le lot. Azakawana n'a pas fait la délivrance. La délivrance, c'est pour ça la mort. Un esprit méchant. Quand ils sont condamnés. Attention à la porte dans le coup. Attention. Attention à la porte dans le coup. Ce qui veut dire que le lobby logo na bango nyonso. Et qu'on peut pas voir dans votre temps, on lui montre dans son pays ça. Yaya tout le monde a la compagnie, j'ai tellement de parce que on caméra et ça fait tout maillot. Yaya mon ancien c'est colère. Yaya ça la concentré. Artiste comédien ça la concentré. On a continué à me toucher. Yaya sur la nana na point kuna. On a continué à me toucher na mukilio. On a continué à me toucher. Elle est là maintenant. Oh. Yesu Masiya azoloku. Yesu Masiya Nazareth azoloku. Yesu Masiya Nazareth azoloku. Solokita. Donc, nalobika wana, mais naza reconnaissant na Nzambe Tata Yesu Masiya Nazareth, na mon père spirituel révérend Dr. Miguel Yesi, na basali na Nzambe, na bandeko nanga ba collaborateur oyo toza na bango. Ça va pas la comme le bon samaritain. Et puis bandeko nyonso de la foi TV. On va quoi kosunga biso ata na 1000 francs mpona milulu oyo ezocoûte donc ezocoûte événement esili mais makambo esili te faut futa bato ya sécurité futa bandeko ya sécurité libanda tukoso donc un coup de chapeau vraiment un coup de chapeau na bango nyonso po basoutenir biso partout à travers le monde bosoutenir biso totikalaka na Yesu Masiya Nazareth po tokosenga tokwesa kondima te totikala na Yesu Masiya Nazareth toza très content pour la réussite donc bravo Jésus de Nazareth. Papa Rabi, ndeko alende le bino nyonso tamba sur le coup meza apesa biso makasi kotokota na chasse po milimo ebunga ebika nzoto ekufa Papa Rabi nzoto ekufa on a rien na nzoto oyo tosala mission milimo ebika très heureux po bato abongoli motema bafeti na lola on est béni parce que bato abongoli motema c'est ça la mission kulu na moko délivrance na ya makasi awa gloire au Seigneur tolongi biso bato abongoli motema c'est ça yango toyelaki merci. Bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kioka Kilongo TV Boss abonné ebele
mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau-né kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabat nyonso Kilongo TV bijou bye.